Merci Balandi Océan du Congo, merci Nakabuya, merci Nabino Nyoso Obu Pesa Biso confiance. Isa moko ya bino mwana mboka mobundeli ya mboka les résistants bino mimbenga oyo boyebi à chaque fois toujours espace oyo bo maman Océan du Congo apesa biso bilenge pour la ko analyser ko sensibiliser parce que nulle part ailleurs bo mona espace munene boye ba pesa ngo bilenge pour la ko sensibiliser ya mwana bozo mona keno tout moment tozo sambela keno Nzambe ya bakoko abatela maman Océan du Congo et puis na bino bandeko nyonso oyo bobozana kati ya Mopopa na Kabeaka Mwanga bozana Lubumbashi na Watashi bozana na Kisangani bozana Mbandaka Singamwambe bozana partout bolo s'abonner na Océan du Congo bino pe bandeko na biso ya Portugal ya Suisse États-Unis partout biska oyo bozali bo s'abonner na Océan du Congo bolanda émission oyo ba j'aime na bino ba partage na bino ezape une manière ya ko soutenir bitumba na biso oyo boye tozali ko na kati ya résistance oyo boyebi actualité ça va dominer pour na conseil na départ ambassadeur ougandais na mboka na biso le 19 peuple congolais sous détermination dans zela moi mboka mama Océan du Congo femme de fer obino bobenga mikolo mama présidence oyo boy si bozo mona wana Lumumba Josué ba Kabuya ba Bruno biso botozolo ba bande konyonso ba journaliste o bazo accompagner biso ba résistant rendez-vous est pris le 19 novembre Tobi Maibele parce que trop c'est trop mboka oyo to monde comme si que non lo yenge koti na Congo tozo e baté nana za nani epina nazo sala nini na Congo oyo bo yango wana ndenga boyebi bande ko na ngai bino oyo bozo rassurer biso que non ndeko Bruno faut ça malumbe lumene zaki na diaspora tant mo denile ça zaki ba mbata pour na kotali c'est que non mboka so que ne mabe bino bomi mabatu na ba pétage yango to bengisi na bino bande ko diaspora ba mama ya moto mojali bo soutenir biso avant to comme le 19 voilà de Bruno oya biso yango to louer ba bis et même biso to kitali boso ambassade ya Uganda tout fait tout flamme jour wana alors ndenge boyebi mboka na biso eso kene lolenge nini bo tu komona araboy Alexis Tambwe Mwamba auti bitambola na eso ki wapi aye araboy koloba ona ya kisasa mboka oyo kufi mboka oyo za mabe nani abungi te keno Alexis Tambwe Mwamba zaka rebelle na 1998 ba Alexis Tambwe Mwamba bazo ya kaka kotimo la pota bisia oyo boye e kauka kinanu bien te Alexis Tambwe Mwamba fi ministre ya justice na mboka oyo Alexis Mwamba zaka ministre ya fonction publique Alexis Mwamba azala ki ministre plusieurs fois toyebi bila ya Alexis Tambwe Mwamba na Congo yena ba kabila la bazara surubewa désordre o ba tozala ngona mboka obo n'espèce ba Alexis Tambwe Mwamba na batu wana nso toyi kombo na bango alors bandeko na ngai nazo bengisa bino toko isama na mutambo o bote parce que biso tozala objectif na biso za ko se débarrasser na régime ya Tshisekedi objectif na biso zali ya soulèvement populaire parce que bitumba o to bundi o boza bitumba ya mboka tozala besoin que non mwana kongomani nyonso atelema lelo o bo Félix azwi mboka pesa yango pa batuchi ima pona kokomisa biso besclave pa ya batu wana baza peuple moko batuchi ima wana bozo mona bango basala lisanga na bango basala banque na bango vengo so kombo KBC oh bona kati wana les grands financiers ba désordre nyonso wana to mona Kenya première place botala bateka ba tembe ba Rwanda mutu basomba yango Equity Bank oya ba BCDC ba Kenya mutu basomba yango pona ni pona ko contrôler ba système transactionnel nyonso oh bobo opération za ko sala manakati ya FARDC na biso ba avion oh bobo ebi bomona ki wana non avion visite Rwanda ba avion wana ba louengo 56 millions de dollars américains des avions wana équivalent à 112 millions pour la 2 semaines so ngana zo mitino tango bino ko louer avion wana pour la 2 semaines et siko ke ba 1.23 bino to ça la réplique to zonga siko so ki 2 semaines ya allocation ya avion wana sili bozu ka nini pourquoi bozo so ba peuple congolais tina niveau obo bakambi boye bango que non biso na bino le 19 na balabala muto okimati bota la politique ya batu obo ba ko sa peuple congolais si les bino ba congolais bozo kalisa que non Félix abengi biso to kena ko kutala bande ko boye bango so boko kutala boko ko dina libulu nde mama osia bana ko ba arabo tu perdras l'héritage aux hommes appellent ça qui ont pas ta propre volonté biso to ko isa mana mutambo ya Tshisekedi te po abengi si biso to
tokende kokota na masuwa ya Noé ozodinda na minute oh boy nous avons des pasteurs. Pourquoi makambo ya bunagana ba pasteur oh boy nzamba zotalisa bango te que non ba Rwanda ba vandi awabo ba Rwanda ba zali awabo ba stratégie na bango bazo monter mais so zaki que non oh non frère nazo mona yo na hôtel na Bandal chambre 8 bino ba pasteur congolais beaucoup bana ko so ba mbata ndenge de ni les sasu mbata na Paris parce que na minute oh boy bozo baba na batu boy bisaka bana batu que non 2023 eza année de bénédiction mais 2022 yango oh boy eza année de malédiction parce que ba Rwanda ba zu bunagana. Oh non, on voyage au Canada, mais tu sais quoi, on va passer pour le Canada et l'Imanté. Et pays sérieux, Mboka Mobimba, tu vas que nous la peine de des loteries. Et puis vous allez nous dire que non, ma camozo tambo la malam. Bilo bato bozo beta ba des loteries. Moi je pense que les gens il faut au Kangabango parce que eux signent à paresse. Abat la paresse. Thomas Sakarabaka yango abat les paresseux au Burkina Faso. Parce que bino au lieu de conjuguer ba fort arabo. To bunda to bengana Kabila to bengana Tshisekedi to zwa kingaka te comme entreprise ya l'état ba mil bandako o ba shadari ba botola to zo ba biloko ya to songisa ngo pe ya l'état to engager batu ba koma kosala wana mais bino bozo préférer bo kima bo kena olala na ba cyber café bo betaka bolali butu mo ba po kena États-Unis soki ba américain ba bunda kité soki ba français ba bunda kité à l'époque ya roi de Gaulle soki na Inde ba bunda kité. Est-ce que la technologie va se faire? Si vous avez c'est ça la paresse des jeunes. Il y a un autre tel mais la pasteur congolais. Botika ba prophétie parce que décembre est à Waboué. Au Dorian, au Angola, au Dubaï. 2022 2021 il qui a boué bana batouate ko balate. Le côté, bon peut s'appeler sur ma prophétie, ma cambo est c'est le cas. Boza wana bozo zela ba bonne année. Ya ngwana siko to bana kutali sabino ba pasteur ya ba faux pasteur to bana ko beta bino ba batane de l'île de Saint-Jean. On ne peut pas accepter ba pasteur ba comme ko se comporter le ko la ba musicien ba comme na l'histoire matolo okuta offrande du prophète, offrande à maman pasteur, offrande à coton église, offrande ya mais ça c'est quel pays ça? Okulutu nga wa yambo na pesi kulutu boke chumboti. Nini oyo boye azanga repère. Tshisekedi yi babiso mbonge pai, ba pasteur ba yi babiso mbonge pai. Ba Rwanda ba yi babiso mbonge pai, ba bemba ba fêter ba anniversaire pai. Au lieu to telema. To bunda. Tala distraction ba koti biso. Ba yeze ba ye, biso pete ko tambola, to ko soutenir. Tala bino na ba to ba diaspora bo soutenir ba yeze oyo boye. Il faut ozaka bino. Parce que biso ba brino oyo bona ba maman océan. Tozo ganga, tozo sensibiliser, ba marche ba gaz et pas bazo mettre biso, mais pour soutenir biso ba jeune, to mobiliser ba jeune belé. Bo pesa ba makoki. Mais ozomo na ba Eliezer oyo boye, ba saka bango le montre biloba loba, ba daner sa ko finga ba mama batu. Ba junior nembalé ba ko bomisa ba na batu, mais bozomo na bo tindela batu wana mbongo. Peut-être pour bango ba sala ba mais biso ko da punguti. Biso ka nzambe nde mutu, nzambe ko guider biso tito ko libérer Congo. Maman nanga banda ko bisanga Bruno nzamba ko sala tambola na bosembo kangama na nzambe bunda bitumba na lenge seke nzamba ko sala biso to ko tanda ko ngate et puis boye bayango vendredi au boto sa invitation l'ambassade à Russie maman océan ngai je suis mbungu kabuya pe je crois to meka ko plaider pour na ipoto kene kuna ko soana bato na lisusu. Parce que dans la minute où tu commis, Poutine a lobby tout ça prêt à aider Bino. Mais à condition que notre Congolais de père de mère ne pas là. Parce que Félix n'est pas capable de faire dans la négociation, mais il faut dribbler Biso. Donc on va faire ma coquille parce que lobbying il faut que son baba lobbying wana. Biso ce qu'on ça bambon on te pour son baba lobbying to que ne consulter baba wana minene wana. Félix est capable de faire détourner Biso ni wana. Si quoi baba pèse Biso condition pour na soutenir RDC il faut ba bana moka. Il n'y a jamais un nilotique touti congolais, mais il y a des nilotiques congolais. On a toujours mon abatuna biso côté à babati ou du coup. Makambo aminembo oyobo. Où en sommes-nous aujourd'hui? Tant au moins na Yoweri Museveni à l'obino ba défendre ba touti bazana Congo. Est-ce que tout ça sérieux ou bien comment? Il y a moi na bozo mona, moi Bruno Mimbenga.
nayebi ke bela bato mikolo bakomi koyina ngai ya Bruno yo letisi makelele na makelele eza question makelele te eza question que vous avez trahi bo trahi biso bozu bolenge na biso bo pesa ngo suki ya badabulu Félix c'est pourquoi tu siko bazoka ko recruter moi na Tonité récemment bazaki na concert awa boy ba bengisi fali pour pas que no beta anniversaire moi na Jean-Pierre Bemba siko bina bolingi bozo biso bana babola botinda biso na bitumba bo me biso na nzala basola bazana eloko kolia te bozo biso bana babola bozo biso botinda biso na front to kende biloko wana te ava biso to kende il faut to mona a Tony Tshisekedi bana Jean-Pierre Bemba bana Mbosso bana Sama Lukonde bana batu wana tout o bazoli ya mbongo ya l'état et puis so bo tie bana na bino bo bandisiko na union sacrée kota parti politique ale IDPS totinda 3000 personnes IDPS c'est un parti politique le mieux se platé na Congo kaka IDPS ya pamba so bo recruter batu na bino otindi ba na est et ça peut déjà un acquis et ça déjà un tout so ko mina ba kota politique bozo ka bana na bino basi na bino babakangu na bino bakoko na bino botinda ka bango bakenda kosala basonasi siko se ko mina makambo ya bitumba o boyebi ke no bana batu bakenda kokufa bobengisa boya eloko wana nous en avons déjà marre. Nous devons passer à la vitesse supérieure. Révolution ou rien. Solution pour la Congo. Yango na zobeng sabino ba la Congo. Botana depuis makambu e bandi. Kabila alobaka makambu o te. Moïse Katumbi ye pa alobaka makambu o boete. Kamere boyebi musane za ko troubler ka batu. Yazo senga dialogue pour ayebi ke Kamere azo défendre le terrain ba Burundais. Tala ba yuma yen so na lobi ba yo ba nana bunge ndi kwa kamera za na Burundi nana bunge Félix azaka Rwandais bato tu ba yebi ke non de kwa Félix comme on a Kagame donc Félix est Rwandais alors bino siko bato bozo sala ki fanatique Félix aza honnête était na peuple na ye tu obino bokanisi ke non unité Félix abengana ko bisa bino vérité vérité c'est que Félix abisi bino bande konanga ndenge na ça déjà abu na échoué na ngai bozo bangani ni popo bengana ka mbala moko eza langage politique au Félix aboy kolobi ko bisa bino Félix ça arrive d'échec c'est question maintenant que ndeko bino bozo encourager boy et au sengani lokwa bozo na ba lobby na ba américain na ba riche lokwa borata qui voyage au ba benga ba jeune Afrique ba ke na ko représenter na Afrique na Russie to sombela bino ba billet to so ba séjour na bino Luka bozami sato Mine Ibobo Lumumba mama Osea bokende kosomba lobbying na Russie bokutana na batu wana boso wana bango mais okola kaka bino balakisi nini bobunda bino bolingi kaka biso to la volonté na bino bo soutenir biso to somba lobbying wana to kutana Poutine en face parce que tout le monde qui na Mali Kémi Seba akena ko représenter Mali parce que ba Mali bazo promouvoir ba diaspora Mali to mona ngo asangisa ba mbongo bazwa ta basangisa mbongo baya ba pesa Kémi Seba ba résistant wana boyebié aya mobiliser ba jeune na Mali nde ba créer ba bengana na président Zakana Keita c'est comme ça nde lelo obo Kémi Seba comme ambassadeur jeunesse ya Mali pona nini parce que diaspora esimbi batali courage ya mwana mobali wana balobi non il faut to promouvoir batu obo mais bino lié ba soutenir biso to sali déjà un pas ben bozo linga kaka biso to sala kaka mais na biso pe mo ya diaspora bozo na place na biso na pesi exemple ka semi keba biso to rater voyage ya Russie pour nini parce que visé bimaki bimina le coup de ba mbongo bo calculer mboka batu bo kei ba hiver ba nini to vana kuna ndenge nini ndesa to repousser ki loko wana to bitomi lukananu to bongisa po eza makambo ya Congo lelo songi to gagner c'est tout le Congo mutunyo sa ko sepela non biso siko toza limité to boy to kana kozwa mbongo oyo bo polo Kagame pesa ka Tshisekedi to boy to zwa mbongo oyo bo etondisa mina maboko ya makila batu nous sommes en train de se battre petit à petit ba maman Célestine ba papa Nestor ba moto équipe pour la terre ba papa Kitoko ba maman na biso ya moto Mojali ba maman missionnaire ba ngonde mutu ba soutenir na biso na kati ya bitumba oyo bo on a tindi moi $10 moi $100 moi $100 c'est ça à un moment donné tout ça ma manifestation moi payer bota payer ah mais $200 ça moi na mbongo oyo bo bande commission na ba poto na bazo sala na ngo
mais so binuma mukia bino ka bande kuna biso diaspora bino pone ba mobiliser te batu bazali réalité qui ça ça na bino ba okanisate qui ça ça kanzela moko poko ko ambassade Uganda zali popo ko na base ya MONUSCO boko na ambassade ya Rwanda yango siko to senga kalisungi ke bande ko soutenir biso ba bis bolo le biso to ka ba bis moi ba petu na ma motivation moi mai moi nini moi mateka moi esprit konzo ezala po mba peti ba ça motiver mais boko ka bande ko na biso diaspora baza ba bon parler quand la minute na 2023 abo réunion mosusu au Russie so organisé ko ça na Tchad ce qui nous a makoki te to kene kuna te ko badaka ko kabiso ka bo poids tandis que ba pays aussi conscience eux Elisa na besoin ko libérer mboka bango Mali asali rapprochement na coopération déjà ka na Russie mala on boyebi yango président ya Burkina Faso bozo mona ba pays ebele Afrique du Sud Algérie bazo promouvoir batu na bango diaspora na bango ba comprendre que dans les jours à venir déclare déjà Emmanuel Macron lobeli yango que no France déjà na lilo to kene oyo boye to perdre déjà Afrique quand biso na siko to ça ba dirigeant inconscient bazo comprendre no ba jeter nde bozo mona biso oyo boto belela ka bo soutenir mais boye bango ta bino soutenir biso te mukolo Poutine akola mukalali aozwa makambo nyonso a charge otindira biso visa ko somba ba avion aosomba billet et puis to kene to za loger puis to zo na Congo parce que bande ko na biso pe diaspora so to bito ko ngala bango soki ba maman Célestine na ba papa kitoko basali lo côté il y a risque que ba makambo belé la te biso yango na so bengisa bino conscience générale Daniel Safuye wana fingi bino ba mama ngana za mwana mobola mama na ngata ya kwanga po atangisa ngai na ko ndima te no mutu moko boye akoma ko sakana na ba mama bino ba mama ya diaspora ba na usuni ba Daniel Safu motala bano bino boboti bango babot or bobota na bino bandoki et soit déjà député qui sera c'est librement ce qu'on met banki okolala so meli bombe okolala so meli soki lungwila soki pena zododo na nini o amaraulu soki pe babidoko na baba melaka na boye na biba ko mona bango te parce que moi je ne bois pas pourquoi ko finga ka ba mama ya batu yango bozo mona toza na besoin justice c'est ça musana ko justice est interpeller Junior Mbalemba justice il faut interpeller Daniel Saf. Le 19 rendez-vous za moko to tambola ata biso misato atanga moko na gogele liboso atanga moko na liboso atanga moko ndenge bato na bayembaka bato asambela na kozonga na simate commando abunda liboso biso to sa ba leader il faut to tracer nzela yango bozo mona ata 3 personnes ata 2 personnes soki maman aussi a te na kobima na balaba pour na sala kango d'ailleurs comme d'habitude na Lumumba bayebi boyebi ba démonstration na victoire bon na démonstration ba bunda l'activité tout ça là na terrain ba jour alors eloko sika na minute o boye ba yango na mona déjà maman Nyakeru azo kende kuno non to ça na besoin e bemba Mobutu maman Bobila dawa pesa biso e bemba Mobutu ko ya te maman Bobila dawa il faut boye ba ko no maman Denise Nyakeru ça na mission atinye pa ba Paul Kagame azo bembe ya Mobutu Tshisekedi azo ngwa bembe na Paul Kagame beta bambata eloko wana to kolinga yango te biso to ça na besoin to bengana Kabila to kangaye ayebisa biso na mécanisme nini oyo boye ya botama na ewa bora mama Jeannette Kabila botama na fils de ma passe la botama na bamboka moko musika et puis Tshisekedi ayebisa biso nini tindaki ye akana ko signer ba accord et puis azo pouvoir ndenge nini parce que IDP s'est trahi plus de millions de Congolais nasuki arabo bino ba pasteur ou ba prophète ou ya lokuta oyo na lobi bino ba pasteur tout est mais bino ba pasteur à lokuta bo mona ba prophétie na bino na ba hôtel na ba mbonga ba to na ba poche bino ba pasteur ko sa ba magoro do na nini bo bimisa ba sete na ba nisha batu boye bisa biso ba prophétie makambo ya bunagana parce que bo ba ko zo ba mbata ndenge nini sa zu mbata na poto. Alors la bengisi bino bo revenir na bon sens bo tia ko distraire biso parce que moko zo kende bino ba pasteur bozo le belo monte le 19 rendez-vous liboso ya ambassade ya Uganda na ça na problème na mutu moko te mais na 5 interpellation conscience collective bana Kimbateki bo benga ngai dossier wana toujours ko examiner yango pour traduire Junior Mbalemba na justice. Bengisi ba mama na nga nyonso ya diaspora ba papa na nga ya diaspora ba noko na nga ya diaspora ba petit frère na nga pe ya diaspora ba neki ba tantine bo soutenir résistance
lobbying wana bomoni ba leader potine bakena ba poto bakena ba États-Unis ba Canada ba Toronto bakena kosomba po bakuta na ba chef d'état wana na ba États-Unis wana po na kuta secrétaire d'état américain ba somba ka lobbying mais biso to bito okeni pa ba to biso nzana biso za na Russie pas apoti mais tous en limité tous que na molo le quoi vendredi ba bengisi biso to que na to sololi to ki bango biso pe to si bango biso to lingi bo et c'est ça objectif na biso zali ya moi ben intimidation na bino wana bo réussi biso jour nzamba en face numéro zali plus 243 81 73 11 702 plus 243 81 73 11 702 wana numéro benga biso bisungi na $5 $10 $3 $1 au soutenir babilenge wana to louer bis to somba pe wa mai na biso ba banderole ba kaliko ce qui peut provoquer biso kaka témoin nzambe mo wa yebi ya lelo nga na suki awa boy bo s'abonner na Océan du Congo bo partager émission bo liker et ça peut une manière ya ko soutenir mwana mboka résistant Bruno Mimbenga mwana mobola oyo boy tozana pour défendre l'intérêt ba mama et puis l'intérêt ba bola nyonso oyo boy Kabila atikela biso bomengo ya winner Tshisekedi ayi biso mbongo haram ayi biso souri so tali bilenge ba Congo ba Congolais ba koma bilongi et nous na même on a 12 ans on tape à beauté beba pour na nini mboka za ko vivre na galère moko o sakanati ya mwana Kabuya yo